Et à moi, peut-être le mot santo. Merci, papa. Dengue bosong sila katu isoma kanisi tango nyos. Pour être msusu au toko yeba kate na taun to zoko solo la bozo ko tu na biso de toko yaka ko yeba. Makambo ya 5 mois ezalaka na le 2 janvier 1989. Tango papa Mfumwalongo, papa Diangenda Kuntima, ayaki kondima ete cabinet ya papa Mfumwambanza ya papa Dialunga na ekoka kosalema. Potango wana bazalaki kaka na secrétariat. Ezala papa Mkuluntu, ezala papa Mfumwambanza secrétariat. Tizalaki cabinet ezalaki kaka moko oya papa Diangenda. Tango ye kosalema nungu eyaki na bato mayele. Pourquoi des cabinets au sein de l'église kimbangiste? Pour ebenga maki cabinet. Donc la décision se bata ko sama kuna mutune zalaki. Pambate na kati na lingomba ezalaki le seul oya bada kozwa décision ezalaki papa Mfumwalongo, papa Diangenda Kuntima. Nde yemoko papa Diangenda akikokata likambo yango koloba ete ntango ekoki oyo ezalaki papa Mfumwambanza akoka kotamsa. Liboso ezalaki akoki kosala likambo te papa Mfumwambanza soki ngai natindi ye te. Soki natindi ye te. Pamba te ezalaki mabongisi ya ye papa Simon Kimbangu ndenge abongiselaka yango. Yango tokoyoka nanu esika wana ye moko papa Mfumwalongo alobelaka likambo yango. Donc na 5 mois ezalaki na biso ndendengo wana. Kobima ya bureau ya papa Mfumwambanza po ebenga ma cabinet du chef spirituel, deuxième adjoint alors. Eh papa. Papa Kulutu ye mutabuta mi liboso. Papa Kulutu azalaki kotambala na likolo lokola toya ko kaka avion ezali ko na likolo. Papa Kulutu atambuli na likolo kusakana te. Ndenge nini azalaki kokendele. Batambuli na papa mukili mubimba. Ezali pasite. Papa Kulutu yibi. Ngana kokaka kotamana isika moko na papa te. Ezalaki mubeko. Ngana zalaki koyiba ntina te. Soko tango na tsalaki na pasi kuleka. Papa Simon Kimbangu aye alungo na Lubumbashi aye kotala bisu. Ngai na simba te. Mutu akusimba tata Mfumwambanza na mama. Ngai te. Kana saka kesika wana. Tango so nazalaki na nkamba na simba papa te. Tata Mfumwambanza ye ale soko ke kwa mata papa Kulutu na boma prate to mona ye ebia tawo bakoya na nkamba ngai na kusimba bango mibalete Nzambe alubiete yo mtu kuzala remplaçant ya ngai. Il faut mériter kusala boyote kusala boyote kusala boyote soko tosi mwana na ngai kilo yo Nzambe ya pesi ngai ekozala na mutu na yo. Papa Kulutu azala koka, tata Mfumwambanza azala koka. Mendenge nini wana? Bangunde bakolo na ngai. Kasi lelo okumona te Papa Mfumwambanza soko kaye kusalisa maladi alinga kidi bosote. Alibi Papa Mfumwambanza yo yibi malamo ngana za musika. Donc soko bojili kaka ne mama Mikala ubi mama Omengwa basalisa kabatu. Sari sabatu Papa Mfumwambanza ndimi
tala nano papa kulu tu fena tawa kala pata salisa yo jamais kasi kawa soko sengi akusalisa yo pana nini asengi liboso na ngai leki na ye yang wana bokumona kana ba carte nyonso tu papa kulu to ko signete azana maboko te akoko kundi mate pamate musala na musala mozana mokolo mango bajenoye tolandi te esiko nana kusinye ba carte azana réseau te oyo batata babandaki kosalela ye yango mpe azali kosalela eza boye te. Alors tokei na accident ya papa Mfuma Mbanza koloba ete na ba accident oyo yebani mingi eza mibale oya 1965 toyebi ete badad ebundaka wana me oyo yebani mingi na archive ye papa yange Mfuma Mbanza ezalaki na le 2 novembre 1965 kaka kuna na Lukaya na Mankima na montagne babengi Mankima ya mibale oyo yebani mingi ya le 28 septembre 1985. Après combien d'années oyo papa Mfuma Mbanza na 1965 na 1985 20 ans et nyonso wana ebanaki to yebani eke papa Mfuma Mbanza papa de Alonga na papa Salomo ye mutapesemelaki mukumba ya kotonga Yerusalemi kasi akoki kotia coup de pioche te na mabele soki esalemi epai ya papa de Ngenda te katuku kodina wana pe misala ya bandaki kosalisa fo akende na Kinshasa azwi ordre epai ya papa Mfuma Longo papa de Ngenda tango azwi ordre de aye kosala misala aona nkamba oya 1965 wana tango akei nde gouvernement epesaka na papa Mfuma Longo papa de Ngenda mutuka ya ben na bisaleli ba pioche ba kongo ba pelle po ete baya kosala drainage ya kati na nkamba donc mai oyo ezowuta na mabele oyo ya Yerusalemi centre ekoki kokita na mai ya nkamba te eza dirigé vers Ndimba Mankondo mpona koprotege mai ya nkamba yango toza komona ti kuna na ba antenne ti kuna na ndako ya Belgique ngambo nyonso wana tokoki kotia bandako te na instruction mpona koprotege mai ya nkamba misala oyo papa Mfuma Mbanza na premier accident de ezalaki wana na deuxième accident sika papa toyebi ke banoke na mariage papa Ndombasi kasi mpona kozwa mitindo epai papa Mfuma Longo pe mpona botongi kaka Yerusalemi parce que en 1981 le 6 avril tango inauguration ya temple Salami Satan
alobaki ete bapapa bino bosali tete dure bofongoli kaka ndako ya Nzambe me mayema tikali bokomona ndenge tokobundisa Lingomba surtout Yerusalemi toyebi likambo yango na malamu ndenge message papa Diangende ezali nde ntango papa Mfuma Mbanza azwi ndingisa ya kotonga mintinu misala ntango ebandi esika wana nde Satan mpe ayaki susu makasi kobundisa likambo nini esalamaki ete kaka na kati na Lingomba ezalaki na groupe oyo ezalaki kobundisa po ete misala ya Yerusalemi etambola te bazali kobundisa banani oyo bamipesi na musala mpona botongi Yerusalemi etumba wana eye komona na eteke papa Mfuma Mbanza aye komona groupe ya bato oyo bazokokanela kaka mutu moko oyo amipesaki na botongi Yerusalemi po ete mutu wana baboma ye na nzela ya accident mene papa Mfuma Mbanza ayebisaka biso ete malamu ngana kufa na esika ya mutu wana oyo baza kokanela wana nkolo Yesu te papa libre baza wana bayebi likambo yango malamu kasi likambo mosusu ntango papa Mfuma Ndongo na papa Kulutu baye kotika papa Mfuma Mbanza mutuna eyaka na bango misato na tata Nkimu eske papa Nkimu oza kososola likambo yango ko papa Mfuma Mbanza makila na ye esopani na nzela ya Nkamba entre Nkamba Kinshasa kaka pona nini kaka na Lukaya kaka papa Nkimu bakokaka kozongisa réponse te na esika wana de papa Mfuma Mbanza no papa Diangende aye koloba na papa Nkimu eke kasi boyebaka yango te nkolo Yesu alingi bino nkolo Yesu alingi bino esika wana papa Nkimu aye kotuna donc ye papa Dialungana donc ye penza nkolo Yesu papa Diangende alobi te nga nalobi na nga ndenge wana te nde sika bambuta wana bazalaki pembeni bayaki kososola likambo nini baye kososola oyo mondime ya liboso bayambaka na Lingomba tata Simon Kimbangu ezali nani papa Dialungana le 7 décembre 1949 le 7 décembre 1949 soki abotama na 1916 na 49 wana na le 7 décembre na akomaki na âge ni 33 ans enkolo Yesu ntango nini abandaki mosala quelle coïncidence Kimbangisme ye tosali découverte papa ilebe siko papa po ta 33 ans wana nazwaki nanu baptême te or que da 12 ans esengeli azwa baptême papa Kisolokele papa Diangenda bango bazwaka deja baptême kuna na bakatolike kuna na boma oui papa ilebe au chapitre wana
pour discussion ezalaki fo azwa baptême kuna na lukengo ndenge afandaki na lukengo kuna alandani mpe mateya baprotestant te kasi lokola ezalaki ntango wana baprotestant bayebisiki fo azwa baptême na baprotestant ezipa oyo babandaki koyambela bandimi kuna na lukengo kuna eza na dungi wana place tozosala bilanga ya loso tikino lelo oyo place wana ezali esengilaki eke kozwa baptême kuna kasi ntango wana emonani ete ye akoki kozwa baptême na mai wana te wana mama mwilu atie kalme ye akoki kozwa baptême te na mai. Oui, papa pasteur. Na komona tata mwana tata molomo santo merci nkolo ezali na likambo yango oyo ozali koloba papa ezali na Matthieu chapitre 3 verset 11 ou bien à Luc chapitre 3 verset 16. Matthieu chapitre 3 verset 11, Luc chapitre 3 verset 16. Et comment boy wana Jean-Baptiste azali koloba ngai najali kobatisa bino na mai mpamba mpo kobongola mitema kasi moto oyo akoya nsima na ngai akobatisa bino na molimo mosantu mpe na moto ye azali na nguya koleka ngai nakoki ata kutu te kolongola ye basandale asimiki yungulu po na koyungola matiti oyo esengami na mbuma akobomba mbuma na bleu kasi akotumba matiti na moto oyo ekufaka te. Na nkomona nzambe tata bwana tata molio mosantu papa effectivement kolo yesu abani mosala na 30 ans na 33 ans asilisi mosala na ye asilisi mosala na liloba moko ya makasi alobi tout est accompli nde na kikongo dialungana papa dialungana abotami le 25 mai date siki ya kobotama ya nkolo yesu et dans le 7 décembre 1949 ndenge elobami adieu batissimo mais batissimo wana azwaki yango lisusu ya mai te azwaki batissimo oyo ya molimo mpe ya moto c'est-à-dire épreuve nde batissimo ya azwaki mondibi ya monde ye ezalaki na lokengo papa Kimbembe yende moto aorganisaki yango soko permettre na kotanga kombo ya bato oyo bazalaki na culte na batissimo wana bakombo na bango yango oza na nzela utanga po mingi toyebi te toyeba na biso kombo ya liboso officiant kombo ezalaki papa Jean Mokoko yeno moto azalaki officiant moto ya liboso papa Kinyuka Ntiaba Mfubu ya mibale papa Pierre Diatuka ya misato papa Mokoko Samuel ya mine Malembe na Bandeli papa Kinyuka Ntiaba Mfumu 1 2 papa Pierre Diatuka 3 papa Mokoko Samuel 4 papa Ndongala 5 papa David Mfuka 6 papa Philippe Nkoko pardon Nkoko. Donc wanande groupe ya bato oyo ba organisaki baptême ya papa ezalaki baptisimo ndenge biso tozali kozwa par imposition de main tina mokolo malelo baptisimo ya molimo
ezali lisusu oyo ya mai te. Papa Diangenda na papa Kisolokele bayaki mpe kozwa baptême bango après, si ma mémoire ne me trahit pas, vers 58 mamuta baorganisaki yango 1958 na oui na obligation ya ye moko mama Mwilo. Exact. Po bango siko basekoki. Exact. Bautaki na catholique baye na kati église kimbangiste. Po nakala likambo wana ezalaki. Nakala ezalaki Moïse. Yende mutu azwaki ndingisa ya kokena kotambolisa libota na Israel kobimisa bango na Egypte to kotambolisa bango. Tango ye akomi na nzela Moïse Nzambe asali contrôle, ange asali contrôle, amoni que Moïse akatisamaki ngenga te. Or alliance ezalaki ete mwana nyonso tu ya mobali na kati d'Israël il faut asala circoncision. Mais ndenge nini Moïse na âge oyo azalaki na yango azalaki déjà 80 ans. Mais ye yo ozali kokenda kobibisa bana na Israël na bango nyonso tu alliance ezali ya circoncision. Mais yo moko motambolisi osali nano circoncision te. Yango wana Moïse alingaki kutu kokufa. Mais mwasi mutu akatiaki ye ngenga Sephora mwasi na ye akatisi Moïse ngenga asali circoncision na âge wana makila ebibi na mwana na bango moko ya mobali. À partir de ce moment-là, amona Moïse alobaki ozali mwasi na ngai ya makila. Akatisa mingenga. Après Moïse a continué voyage na pour na libérer bana na Israël na Égypte. Tango babimi na Égypte avant bakota na terre promise, Josué pe akatisa makingenga te. Yo motamu sabi yo ko kota na mokili na boule te na mokili na lakate soko katisa makingenga te. Yangwana na Gilgal bango nyonso to bana na Josué na bango nyonso to bana na Israël bakatisa makingenga. Tango bakatisi ngenga isili 7 jours après bakatisi Jourdain bakei kuna sika bakena kokota na mokili lakape basala. Alors papa Diangenda yende na papa Kisolokela abona mama Mwilo a exigaki bino bozali kotambolisa lingomba yo okotambolisa lingomba kasoza catholique otiaki baptême ya mai okoki kotambolisa lingomba te oyo ezali na baptisme ya molimo soko yo moko odi baptisme wana te ya molimo. Et c'est comme cela que bango bayamaki bango lokola basekoki bamikitisaki bon Nzambe ezali na bango. Une fois de plus bamikitisi banganga Nzambe basali cérémonie ndenga na lobi ba papa kinyuka ba papa foka ba on surtout ba baptise. Mais malgré ye Nzambe nkolo Yesu mais adu baptême ndenge pe nkolo Yesu na mbalani ya liboso alobi na Jean Baptiste po ya kotaki na mai alobi kokisana no makoma po yo no sali prophète asuka akokisaki yango pe wana nde azwaki baptême na ye. Mais salaki po la campe puis Jean-Baptiste ayeba pour y témoin mongongo e bibi oyo mwana nanga ndenge papa moyo mosanta lobi mwana nanga ya bolingo nati yo motema pe boyokela ye témoignage wana bibi ake retraite abani mosala na âge à 33 ans nde papa dialongana accomplissement esika nkolo Yesu kaka ndenge esalami epai kuna na Lubumbashi na 1951 papa Kimbangu atiki na 51 pe asali nini abota na 33 ans asilisi mosala na yekuna lobi mansu makokisana na 33 ans pe awa pe ye adje baptême abani mosala na yepo na botongi Yerusalem ya sika tala likambo na Nzambe ndenge yango ezali. Papa si je peux ajouter juste 49 51 après combien de temps? 49, 51, 2 ans, papa. Exact. Abotiye. Voilà, papa. Yo, yavani kati. Oya zali kaka na droite na yo wana, papa. Aza musika na yote, kaka na droite na yo wana. Kaka ndenge bino bosala comme ça. L'histoire papa c'est très compliqué. Mais soko mi pesi. Tata Molimo c'est très compliqué histoire na. Mais azali Nzambe.
soko ye alingi alakisi yo soko alingi te abebombami biso tozali na esengo papa mpo na nini nkolo yesu alobi na Pierre ozali moto na esengo mpo tata alakisi yo ke ngai nazali mwana na nzambe biso mpe tozali na esengo mpo na nini biso toyebe ke papa Simon Kimbangu Kiangani azali molimo mosantu tozali libota na esengo papa tozali libota na esengo tozali libota ya banganga ya solo penza ndenge ekomami na oba chapitre papa apesaki biso na ndako ya Nzambe dimanche na 1 Jean chapitre 2 soko otali malamu bana na 18 te kuna na 25 kuna nde elobami boyo ba oyo mozembisi boyokaki ke mozembisi akoya botanga yango malamu mpo ezali na Bible 1 Jean chapitre 2 verset 18 na lobaki na bana na ngai boyebake tokomi na ntango ya suka mpe alobi parce que boyokaki ke mozimisi akoya mesika boye bazimisi bayemi mingi bato wana lisanga wana bazali bato bazalaki na biso awa me basali nini babimi bakei kuna bango bakei mpona kolakisa ete bazalaki bato na biso te mpo bazalaki awa bakei kuna awa bakei kuna bino botikali kososola bozwi likabo monene ya tata molimo mosantu kuna esika bango bakei mpo osakola bango ke tata Simon Kimbangu Kiangani aza molimo mosantu bakondimela yo me biso ndenge kaka 1 Jean alobaki biso nde tozwi likabo tosakoli ke tata azali kotambolisa biso azali tata molimo mosantu ekomi lokola mangoba mibale eza lisusu lingoma moko te baoyo bandimeli ye ke azali tata molimo mosantu na boyo bandimeli ye te likeseni ezali te likeseni ezali papa na 1921 soko nalobi yango te kozala nga nyongo papa na 1921 na ngomba oyo makambo misato emonanaki likambo ya liboso papa Kimbangu olingaki Bible soko ozali koteya bachapitre na bachapitre na bachapitre epesaki bato nyonso to bazalaki na ngomba oyo posa ya kotanga Bible yango wana babuku nyonso babible nyonso ezalaki na ngobelo tete esili na mbala moko me mutake botekelanga Bible mutake botekelanga Bible mpo na nini papa opesaki bango gu ya liloba na Nzambe 2 na ngomba oyo bakantike ebimaki awo na bana na papa Jean Mokoko etc louange adoration ezalaki makasi na ngomba oyo epuis na ngomba oyo mpe ezala na papa autaki na Brazzaville papa Ndomala nani papa Matuba na oyo ayaki na biloko ya kolia chef coutumier Mandombe papa Mandombe ayaki awa mpona kosala ravitaillement makambo misato wana koleisa bapaya coup d'envoi mpe ya misala esika wana elakisaka nini elakisaka ete molimo azali na biso elongo papa Diangenda mpe ezalaki ndenge moko papa Diangenda bisika na ye alingaki mingi ezalaki soko papa Ngopemba te papa Asumba te mama Makerebi ate omona kobenga nga alobi sala conclusion ya Matei wana nyonso alingaki Bible mpe makambo Matei mingi après alingaki mpe nini banzembo ntango mosusu bokoyoka ye ndenge ye moko azalaki koyeba banzembo ndenge tokozala na bana bakoriste awo epuis misala papa apesi misala oyo chez nous de 3 etongamaki na 3 mois batata bamama bajeune na baninga boza koyoka na musika lelo biso tozali komona tata molio mosantu ndenge bavandi bango mibale wana eh bien Bible kaka aza kopesaka biso bachapitre aza kotonga ndenge ye asalaka ndenge mpe azali kosala bachapitre na bachapitre alingi mingi esika ye azali liloba na Nzambe ezali wana banzembo na banzembo aza korapele biso mpe banzembo ya kalakala esika molio mosantu azali banzembo esopanaka kaka na esika wana epuis misala yango nomoni misala ekomi bakabaka efo tosilisa bandako wana mpo bato bazali koya batata bamama lemisa ngai tata mokonzi ya bole eza lokola se ngai nalobaka oyo oyokaka kuna na ndako mpo olobaka yango awa
Kolo Yesu mutapesa ki biso autorisation wana. Tango biso tokei kuna awa papa likambo ya le 28 temple fongwami na l'huile. Tango temple wana efongwami na l'huile ezali na elaka eti biso tout droit mpoto kende kuna na Kulumbim baninga pe Angola baza kolanda. Yango na papa apesi amoni ke tokomi na tout droit na mama ya likambo Satan sepeli na yango te. Akoki kosepela na yango te ke moto mwindo azonga na esika na ye ya yango wana ekomi na biso ale papa lokola aza komona apesi biso bandako ifo etongama na nkamba butu na moyo boleisi mpe ya bapaya kolona na kobokola ifo to reactive yango ekoma makasi ndenge moninga alobaki awa aza na solo mokili mobimba sika boye elongi na bango ekozala tourne vers nkamba bakoya koluka ye me bato wana bakoya ifo balalisa bango ifo baleisa bango bato wana bakoya ifo bayoka liloba na Nzambe yango na papa azali koaccélérer préparation ya biso surtout bajeune ale makama 5 mois ale Bible bachapitre aza kosala formation accélérée mpo na nini mokili mobimba bakomata na nkamba bakotuna yondo kopesa explication biso nyonso ndenge biso tozali awa ale banzembe biso nyonso to tokopesa explication misala bato ani ifubalia ifubala batata bato bakosopa na awa mokolo moko papa ayebisi ngai papa na otala yo te sino tokobarenga omoni papa lobi papa elebe bonga maka mpo omoni awa ndenge biso tozali awa awa bino bokoza na place te po ekotonda barua na barua bakonzo bino bomonaka te esiko ekozala yango bino so bokebi te bokobana kovanda kuna kote ya ntsala mpona kozwa mai ya nkamba oyo ntango mosusu 2 mois bato bakobana kozwa yango na jeton bomisalela lere oyo mpona nini bato bako awa esika ekozala lisusu te na nkambo ba mosusu bokozalaka kuna na ntsala olandi kaka na écran géant papa tango kojonga Kinshasa kolobani na uti na nkambo mosukaki na ntsala donc nkamba ekozala ndenge biso tozali komona te awa ekozala bato nyonso to bakosopana mosusu akoloba te esika kolala te tika nalalaka na motuka bato bakoya ndenge na po bamona biso tozwa lipamboli bato ya bénédiction ifo totonga noki ifo tobongisa mpe bilei po bamona ke biso toyebaki ye tomibongisaki bongo be bongo te yango wana accélération ya misala ndenge papa yebaki ke chenu na 3 azali koya po bazali koloba ke kuna epai na bino bolalaka likolo na banzete papa mpona korelever défi asali nini ale chenu na 3 esalami kaka na 3 mois ndako esili biso mpe moto akolala lisusu pongi te tokotika ye alala lisusu pongi te totonga tobokola po mokili mobimba direction na nkama surtout boyo basalaka ba recherche makasi batangi na livre ya Ézéchiel 38-39 baboni ke guerre ezalaki Iran contre Israël balobi awa guerre wana esalami tolingi tokende na bataille d'Armageddon. Or bataille d'Armageddon, la guerre de guerre ndenge papa azali kobunda bitumba oyo guerre de guerre ekosalama kuna te po Nzambe tata nkolo moyo mosantu bazali wapi na nkamba bataille d'Armageddon ekozala awa ekozala na site ya médition kuna na Israël te mais ekozala awa ekozala etuma ya suka yango na préparation ezala na biso makasi na bolingo mibeko mpe misala nasilisi nkolo na kombo tata mwana moyo mosantu. Merci papa pasteur zonga na yo pesi biso chapitre oyo nkolo Yesu ke baptême na yefo ezala ya molimo toyoki biso nyonso ke komama na mukana na tata Nzambe lukaya oye ndenge monani ke papa Simokimba Unkiangani 40 ans ya accident ya papa Mfuma Mbanza eloba miete ndako Nzambe ya Luila ekoka kofokoma esengote papa Mfuma Longo papa dagenda kontima na accident wana ya Kikulukuta alobaki ete pona kolakisa ete maso maza na RDC
ekulusu awa na RDC o batsaka kolo Yesu emonana kiwa wapi na Lukaya ana Moïse kuwatela benu kuna kwa benu donc kuna luila kiasi ya kizikuna kiasi ya ngolo baba dangela lubakete mbala ya yambo tangu asala ka accident kuna nanu akokisa kili kambo na yete po foto na ye azokaka na mbebo bimsana nu foto wana me kasi sengela kike alata ekoti ya nzube yango balami bale azo yakikozoka na mutu wana bala liboso wana sengelaki na balami bale sikoyo ete akokisa bikano ke masukila na ye esopana ya mutu ndenge balatsaka ye ekoti ya nzube Papa Saidi empu ya nsende ya luweka zizi kiani mukula banani to ndombe eyimbire profit like so oya mibale wana kasi oya yekoti Papa libre like so oya yekoti yo balatsa ki yekoti Papa libre azokola dongo matoyi azokokende muke lati koti makila isopani wana na hospital na Saint-Luc wana si alaka kibiso kitao nazokende kosala accident papa tinda délégation te so na tindi délégation bango nyonso bakende kokufa malamu nga moko nakende Papa Saidi Nzambe ame siyimbiri yetu nkunga na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo papa conseiller spécial ya tata Molimo Santo na pesio merci ndenge pesinga maroba mutazwaki nzembo wana ezali nzembo ya série 56 mais so na ye ezala kipeka ka mawa mengi to yebi ndenge basala ki na ponga biwana tangu zaki na likolo kuna papa Simweki Mbangu alobe na ye Mbotamani wele kuna Kongo bimbangu biele bingi na Kongo kuna bakimbangu bakomye bele kabuni bimbangu dia kabiele bingi muunu komye bele benza yalo kisakisi kasi yalo kasi kimbangu yomo kakati yalibite si yiwirete nkunga na wimba ka découple mungetese mene mfumu wa yuvula Luzolo lwase muna salo vodilenda kana mbungu ya mpyokela monokile ndivo vankutuko manchanga kabeto mona vananti buka mona salukya sebuki na gombela Luzolo lwase kayuvula munza Mansanga kabeto mona vananti Buka mona sadukya sebuki na ombela Luzolo lwase kayuvula munza Yempu ya nsende ya lweka zizikiani Kidimono ya vuluzwa Yempu yanse nde yalwe kazizikiani Kidimono yavuluzwa Mansanga lomo kavananti Kidimono yavuluzwa nade Mansanga kabeto mona vananti Buka mona salukya sebuki na ombela
luzolo lwaseka yuvula munza manchanga kabeto mona vananti buka mona salukya se bukina gombela luzolo lwaseka yuvula munza mutu wana tuyebiye mutazi wake nzembo wana tata Bamba Emmanuel tuyebisona indengeza lake alors nalingala elinko baboye nangete semene nkolo atunake mungete semene mfumu wa yuvula luzolo lwase muna bolingo ya tata na mosala mungete semene mfumu wa yuvula luzolo lwase muna salu vodile ndakana soki eko lingama soki eko lingama likambo oyo elekila ngai asala accident alors akufa te batene kulusu te elekila ngai vodile ndakana mpungu ya mpyokela kasi ngai nakoloba kutu te donc bolingo nayo kake salamu alelaki mingi na ekunizo abimisi maya miso mansanga kabeto mona van awa moni musala tata ezali ko beba ebebe lelo musala nini yango musala ya lingombo yondengeza kubeba ba msusu ba komi ba opota ba telemi kuna bata kuchona ba yebije 37000 familles ba futa 150000 ba kufi pour les camboyo mais tout ce que virus est kota mingi na mutu na yebite likambo ba koko ba kufila baza kutemba kuna baza kuchola pona nini mitu wane za kusala malamu alors mansanga kabeto mona vananti buka mona salukya se bukina ombela luzolo lwase kayuvula munza bolingo ya tata atunaki na mukilipo oyo elekila ye na bandi papa conseiller spécial na meke ko pesa explication na nzembo oyo na pesi pe kombo ya mutu azwaki yango ezali nzembo ya série 56 ezwaki ma 56 mais tangu bazongi awa to salaki ne voyage mingi même na Brazzaville alobi ngai soki na kabuli lingomba mutu soko alandi ngai abungi nzela akabuli lingomba batu belendi bale. Merci papa Saïd. Bajenouye ba photo yangu wana kaka ye wana ndenga te fukami wana papa libre vuto ko papa Saïd azape azalaki na papa Mfuma Mbanza papa libre ndenga fukami wana azalaki na papa Mfuma Mbanza après 9 ans ya accident ya papa ya le 28 septembre sika papa Mfuma Mbanza atourne nda kwa Nzambe azotala misala tango akanisi kaka banani bakopesa nga maboko pwete musala oyo ya botongi Yerusalemi ekoka kosalema tango alobi kaka wana papa Mfuma Mbanza asali nete akweya mbala moko papa libre aza wana asimbi papa Mfuma Mbanza le afandisi ye foto wana uza nango lakisa yango nani soki ekoki kosepelisa bino tobongisa kozeri deba na moi tosala exposition photo wana nde bato bakoki komona papa soki ekosepelisa bino ezali kote ya biso koloba ete ndenge
papa Simon Kimbangu kyanga naza kotinda biso tosala boye azali nde kolanda makambo batata eza boye te omingi toyebi te sikoyo moko explique ndenge nini ezalelaki papa banda nani na papa Mfuma Mbanza ndenge afandaki wana boye bozalaki na ye. Merci papa conseiller direct papa Nsonganzila na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo batata na ba mama Nzambe a préparé que bacteur na ye liboso likambo oyo koya Nzambe asa ponaki mutu wana ndenge ye moko alobaki yango wana ke mutu na mutu aza na likambo na ye yango wana na likambo oyo alobaki ya le 18 mars ezalaki na 1921 photo ezali awa bokombona ezalaki esika oyo mozole ezali na ndako ya Nzambe nzete ezalaka wana bakobenga kombo le flamboyant nkambe ezalaka na banzete oyo ni awa nkolo Yesu bakutanaka na tata Simon Kimbangu na le 18 mars 1921 esika batile kurwa kuna na kingo entre na kingo wana temple na mozole photo yango oyo yango wana likambo papa asengi na ngai biso tozalaki na Brazzaville mwana na ngai ya mwasi abukanaka lokolo kombo na ye Dylan Temo Chadrick Espérance azalaka na Dolisie ntango abukani lokolo biso toye na Kinshasa epai ya papa Diangenda po ete asalisa ye tokomi na Monkoto boyo bayebi Monkoto ezalaki d'abord kaka portail ya bibende soki bato bazoleka na libanda bozomona bango alo papa Diangenda atelemi na kati ya lupango ayebisi na papa oyo azalaka surveillant kuna Njetele voilà merci papa ayebisi na papa Njetele fungola portail wana afungoli portail papa Diangenda atelemi akomochanga boyi nga na koti na Land Rover na koti ti eye etuti ye na libumu kingi ale aye afungoli portière alobi na ngai tata Nzambe alingaki lelo oyo yo okoma awa na Kinshasa lobi bokokenda na nkamba nga me papa ezakaka voyage aller retour ti alobi te lobi bokokenda na nkamba ntango bokokoma na nkamba yaya mbuta akoyamba bino soki ayambi bino esili alo bokende kolala na ngombe Kinsuka lobi na tongo bosukuli na nsima bovisite ndako ya Nzambe na midi juste bokoti na mozole makambo na bino esili donc bafoto nyonso tu ezali awa bafoto nyonso ezali awa ya mwana abukanaka lokolo lokolo yango meme kokaka meme kobonga te me ntango toye na Monkoto papa abongisi ye atelemi toke kolala na centre 6 heures toye na Monkoto papa Diangenda ye moko abandi kovandisa biso na mesa avandisi nga na kiti na ye esika ye alelaka avandi nsima na ngai atie libondeli tolie esili alobi bon bokomi kokende na nkamba me na nzela bomema mutu te bokokoma na 13 heures na nkamba mbuta akoyamba bino alo lobi na tongo bokosukula na nsima boverifie ndako ya Nzambe bokoti na mozole makambo na bino esili wana le 27 septembre 1985 donc batu oyo tozalaki na camion ngai moko papa libre mwasi na ngai oyo avandi kuna mama Maungulu Keba Angélique après bimona bamona yekasi mama yakawa Kimbangiso ye makambo na biso ezalaka ba témoin mama aye na cours biblique
Donc tozalaki pasteur Badila Daniel, chef à délégation, Maungu Lunkeba Angélique, Badila Lukeba Simplice, Badila Situtona Simon Gislin, Badila Daniel Steven, Badila Ntemo Chadrik, ni Oya Bouganaka Lokolo, Badila Miyankembo Flavienne, et puis Maungu Faustin, Leginaye, Nakavoa Solange, Leginaye, Milandu Timothée Plata, Azasi Kasko na poto, Leginangai, Machona Roland, Landu Msomi Dustel, Mwana Nkunku Enoch Oya Tikaki, et puis Kibangu Aven, Bana ya sœur ya Madame Kibangu Mankasa Diane. Oyo ni délégation, ezalaki na voiture nangai. Maintenant tant to komi awa, papa ayambi biso na ndako oyo tobengaka Munkoto. Atuni biso boyeli nini? Nga papa yoso yokanaki na yona papa jangenda na Kinshasa makambo nini suna koloba alobi nanga bon bokolia liboso soki bolie boke kolala na ndako ya papa Kulutu bokotala ba photo ezali awa ti tangu tokomaki ndako ya papa Kulutu yango oyo shimba kwa songela donc toke kolala kuna lobi na tongo soki bosukoli na mai ya sima boye ko visiter ndako ya Nzambe après na midi juste il faut bozala awa na mausolée oyoki papa Bansimba Daniel bazali protocole allez bapese biso biloko kolia awa après toke na ndako ya papa Kulutu kuna pe bapese biso biloko na 6h wana biso to lamuki ayebisi papa oyo azalaki kobatela ndako ya Nzambe kombo ezali na kati ya livre na komaki alobi na ye bato baza koya bakovisite ndako ya Nzambe batata na bamama mwana atelemi sans pourtant papa asimba ye ata basala ta eloko toye kokoma awa tomati ti tokoki kobima na tour ya wana oyo kuna toye kopima kimbangiso ye esengo eleki kozala na tata Nzambe vraiment esengo eleki banjeko na ngai maintenant tobimiti na turu wana tobandi kokanga bafoto nyonso ezali après ekomi midi papa Mbanja alobi koyibena baye kobenga biso ale tokiti noki tokote na mausolée abongisi makambo esili tango tolongwe kuna na mausolée directement papa aye na ndako na ye oyo petit musée oyo mutu atongaka yango papa bomba mutu ya Brazzaville bafoto pezali maintenant atango aye wana atuni papa Luidi Zitusu atuni papa chauffeur Nzumbila wizidi nkatu papa Lando Dilandos wizidi nkatu papa allez papa asali tour ndako oyo a tourné ndako oyo une fois azongi lisusu na mausolée mbala ya mibale azongi lisusu atuni nana yete toza kokende banani na banani tata Kinyuka Nchaba Mfumu Alphonse tata Johnny Ntudila tata Batu tata Befo papa Johnny Luntadila voilà tata Makumbu André tata Luidi Makumbu wana Ranos voilà tata Luidi Zitusu protocole et puis tata Landu Nzumbila chauffeur et puis un Congolais et à Brazzaville awa bapesaki nanu kombo te maintenant papa lobi mais ndenge nini Congolais à Brazzaville wana akende na biso yaza na kati ya délégation te bon papa abaluki susu ndako wana mbala mibale azongi lisusu na mausolée mais likambo oyo nga nazalaki kotala ye misu kaka azotala kaka epa bazokende donc
camion etelemaki awa ndako wana nanu batongi yango te moto ya basurveillant ezalaki awa oyo baza kokengela ndako ya papa wana papa atwini papa Nzumbila kaisiliko papa kaisiliko kwenda bweka kwendako papa katuzeyeko eske yo yebisaki ye papa na yebisaki ye bon papa azongi lisusu mbala ya misato na mozole tango azongi sikasikoyo papa Nzumbila aye ale abengi bango nyonso tokuna apesi biso nyonso tu mai alobi na ngai bo ngai naza kokende na Kinshasa babengisi ngai kuna na mariage ya papa Ndombasi mais yo il faut landa ngai mais yo na ngai tokokutana kaka na Kinshasa mais landa ngai nga papa nga nazali na essence mingi te na voiture kende epai ya mfumu Mbenza boyoka bien batatela ba mama kende epai ya mfumu Mbenza nga mfumu Mbenza bana papa Mbenza bi mfumu Mbenza kaka sikoyo na yeko yebake mfumu azali nkolo Yesu bakobenga mfumu babena kinga mfumu Mbenza mfumu Yesu te mfumu Mbenza baba kimba lisonye abana kiko benga kaka mfumu Mbenza baki Dieu se cache dans sa simplicité. Je combote nga komudanga mfumu Mbenza. Mfumu Mbenza. Abana kiko benga nga ndemana po noko na bango. Chef de famille. Alors, batata, bon, alobi, a insisté. Biso toke kote la camion. Camion ezalaki na démarrer te. Biso, mais ndenge nini camion ezako mema papa, ezana démarrer te. Chauffeur Nzumbila alobi, camion ekosala eloko moko te. Papa aza Nzambe, eloko moko ekokomela biso te. Biso alobi, non! Papa azana ba parti mibale. Lokolo moko eza ya moto, lokolo moko eza ya Nzambe. Donc na côté ya kibutu soko bambi eloko kozoka te akoza le papa ye moko ye wana atuni nini kaka non mais kamniza na démarrer te bongo to sala ndenge nezaka ka bongo mais na lobi na yo landanga yi tokokutana na Kinshasa oyoki tien bakoti tango bakoti ale to pousser kamnyango eke papa lobi tout sambazana donc bino bo bonde la pona biso peut bonde la pona bino batata na ba mama soko ezalaka vraiment to zala peto to zala na molimo mais to yebaki ke papa akende ko sala likama maintenant ba démarrer bakendela ki boye undanda wiru ngabe wi papa ngape na kena ngombe kinsuka nakutani na mfumu Mbenza tana kutani na ye ngabe papa lobi pesa nga essence combien de litres ngabi 30 litres te 30 ezamini na pesa ka 20 apesi nga 20 litres et to landi tangu to landi to komi na noki na tuni bomoni papa Fuma Mbanza oui pine to bokaki kakawa et to bokaki kakawa sikoyo bakzoka ndeka kaboye to chef vitesse to landi to komi na to bima na goudron allez to kanami wana totuni bomoni papa Mbanza ye wana kuna bazo bongisa pine to koma wana tino bakika ka sikoyo to landi ale to komi na Kisantu nga atina sombela bana eloko parce que nzela to zako longwa Kisantu tiki sasa za musika lero to kangami wana bana bakomolela papa tokenda nga to koti na camion to kei to komi kaka quelques mètres to mona ba camion za ko leka mais ba camion wana nini kaka to yeboye ni camion ya papa mama la bimi abandi ko lela bana ba bimi ba simba bo puisque zalaki butu ba 19h30 boy ba simba makila ba tata na ba mama vraiment to tika kusakana na lingombo yo na makila wana papa de lungana asopaki soko tali ndenge kamie panzanaki ezalaki bato ya kobika te landa papina soki botali ndenge camion kuna babongisi yango esika ezali babongisi yango
mais ndenge ezali na ndenge ezalaki mutu akoko bika te mbele papa akatanaki na katikati en principe ozokomona alo mama komokolela ngai nalobi kolela te nzambe akufaka te ale surveiller moko azalaka wangabi yo oza surveiller wapi oyo ngai naza surveiller ya awawa na ndako alakisi biso ndako ya nzambe bon me bakamio batutani eza wapi oyo yango wana kuna ngabi bon tala nake nazwi saki ya papa nga mais soki nambemi yango na Kinshasa peut-être bakoya kosala constat ngabi omoni saki oyo tien biloko ne nyonso eza na kati awa soki eloko ebungi awa yo kaka ale na meme ezalaki na nsima oyo balinga bakende kopesa na mariage ale biso ozwi camion toza kokota na centre d'accueil 22h juste papa Diangenda atelemi atie maboko na luketo akomi kobenda nga boye yaka ti ntango na ye Land Rover ye etuti na libumawa gigi ale aye afungoli portiere atuni nga nsomi likambo nini ekwe na nzela nga nalobi papa accident nini alinga na bangi nga peut-être asali crise ndenge papa kisolokola asalaka ntango ye asalaka accident ngabi te papa accident kaka nani mutasala accident ngabi yaya est-ce que eza makasi ngabi oui eza makasi parce que akesi ko na hôpital est-ce que yo telemaki ngabi oui papa na telemaki est-ce que okitaki na mutuka oui papa na tala nkutu ndenge tokomi na bana abi bon ale ba memili bembe moko wana asekuso bembe wana mba moko pe téléphone pe ye ngri batindi angelu kene ko zwa téléphone wana babe apa biso awa papa asali accident azasika sikoyo na kisanto wana papa Ntunta voilà Ntunta oyo azalaki na tango wana représentant ya cataracte pe la lukaya papa Ntunta Bwai. Merci papa. Allez, si papa zomi si sopa na ngai nsomi est-ce que ya somi yo kangamaki ngabi papa na kangamaki sima ya mutuka même kutu mutuka ezaka na kata balabala est-ce que okitaki ngabi oui papa na kitaki na saki même kutu ngangaki na mimango bon d'accord ake azomi lisusu atuni ngambala misato abinanga bon yo tikala kolala biso toke kotala yaya siko tokosala ndenge nini ngana lobi camion etengami penza boye ekoki kotambola penza tout droit te bomema camion ya ben bongo batombola ngo na mutu eyela ndenge wana abi d'accord yo tikala kolala biso toke wayawa pesa bango chambre bango baye na kisanto 3h du matin nayoka koko nsomi ngabi oui papa Diangenda nalamuki oto zongi tomoni yaya tomoni to tike na hôpital d'accord papa mutuka ngo pito to chango na sima kuna donc ba photo oyo mzomona wa après toke lobi na 6h oya na munkoto na 6h to yela munkoto tokende ko bondela je crois soko zaki matete teki mbanseke ache communiquer mwana tata nsomi papa za kuluka yo na kena fukami papa che le boko na poche abimisi mbongo abi cha essence na voiture na yo na camion na yo oko mema mutute kamata mwasi na yo na bana tika bango na munkoto kamata camion na yo cha direction ya Nkamba donc ngata na koyaka toke kozwa ya na hôpital ale na ju madame na bana na tiki bango na munkoto na che essence na kamati camion na che en direction ya Nkamba papa ye tango papa ye alo olena bloquer ba portion na bloquer kité mbala moko papa bébé à côté ali ba tu mususu ba côté papa Diangenda tomboki na lobaki na yoko chamu tuté ngana lobi ne papa ne bango ba soko yoka te donc papa lobi bon likambote tokende
camion komi kilo lokola na memi mabanga Land Rover poto koma na kisantu tala alors to komi na kisantu alors binanga bon kamata camion na yo tia en direction ya Gombe tangu yaya retourna yo ndima kaka oyoki tient mais au quotidien la voiture au bloqué voiture yo côté na camion na yo direction Gombe oyoki tient maintenant atenga la porte ya nanu ya bloc opératoire ngana telemina na droite maman vet na maman conseillère maman Marie Mouil bango na gauche maintenant tango papa de lungana abini atalinga ngana sama lamu nazoka wana mupaya oya Brazzaville tango mole accident lobi oya kobinzame parce que soki ndalaki na kati nde nakufi. Merci papa mbenge nsonga njila we kindoki soye boko makaba tata na ba mama oyo histoire ya vrai oyo tozo pesa maintenant allez papa bimi alobi nanga ngana kokende pa ya mama nga bien yo to kokende pa ya mama lere ngana moni ye batata na ba mama bomoni moto yo awuti na se ba wei azongi soko so mona mutu wana donc papa zalaka bongo aye mama bibi kumolela alobi mama bibi kolela ngate ngana zana nga bien kolela ngate mama bibi allez papa ngenda asalinga signe maintenant papa ngenda asimbi côté na droite ngana simbi na gauche toye papa ngenda alobi mbuta yo sobili susu makila mais yo susu paki makila kuna na bayuda ndenge nini ko susu boye bon likambote ngana kokenda pa ya mama ngana kokenda pa mama mais boye bake mama mwilu tango wana sa tika biso. Allez maintenant na coacher na voiture na bloqué allez ngabe na ke côté na voiture allez Gombe na Gombe to komagi presque na 3 heures du matin tango to komi papa mbanza linko kitate yangwana botosi papa mbanza linko kitate ngala lo bakina ko kende pa ya mama ngala lo bak bani ko tsala bani ko mbala moko papa dangena bi mbuta ale tu samba tango abondeli kakale papa mbanza sui omoni botosi oyo bazako senga na biso mbala moko albane tokosie na ndako esili tozongi na munkoto na zwi bana ekomi presque ba 4 heures toye na centre 6 wana tozongi papa dengenda alobi na nga boye bon mission oyelaki ni yango wana oyo nga na bengelaki yo depuis Brazzaville oyo ya kozala témoin ya accident ya yaya tata na yo tata nsomi azalaki témoin ya accident na ngai donc yo na lingomba oyo ozana ba makambo mingi ya kosala oyoki tia yaya alobaki na bino bokokutana na ye kaka na Kinshasa donc okoki kokende Brazzaville te boleka na Gombe botikala kotala ye oyoki tia ngai monsieur Cécile apesi biso mai tombeli tie esili tokoti na Land Rover ale Gombe tango tokomi na Gombe ale papa de lungana akangi bana nyonso tu ndenge totangaka na mukanda tata nzambe luyambula ingana iza kwa muno kaluba simiko abaniko simba bango abaniko chaba ngo banani oyo ale tovandi ala obinanga bon merci mingi kende malamu me yebisa tata nsomi kengana zalanga malamu nazali na pasi tenga habité papa na ndenge boye ngatango na komi na Brazzaville na sukuli ba photo na laksi ba photo na lingomba batata nsomi direct ayaki na Kinshasa pona koya kotala papa maintenant to yeko lekisa 9 ans mbula 9 ans bata mangala libwa mvula libwa ngamotema na Brazzaville moto kenen kamba na zui Land Rover na ngana ko yela nzela mpyoka Land Rover ya pembe na ye na yeko kangawa papa ya lunga la bimi
alobi na nga mutu na bengi yo nga papa nini kaka faut kota cours biblique papa boyi kaka na kota cours biblique nga na lobi faut kota cours biblique bon tika na zonga na Brazzaville nakende kozwa bilamba na mikanda na biloko mosusu na zongi Brazza etango na yaki to yaki na papa ba mabungu Jean-Marie ba mama ba kebisa ba mwasi na yo molonga temwe makambo nyonso wana oui yeyo te papa to combine 54 ya mariage 54 oui papa pasukwa kimbangiso ye kimbangise makambo ya sika na sika yoka sitango école biblique na ye sika sika yo école biblique tango na ye na koti papa commanda akufikala te aye ko présenter nge pa ya papa papa yazalaka SPC peut-être komona yawa aya ko monter que garde papa lo inzeye ntomana kunzaya nzeye kunzaya papa le bon na tango ye bokozalaka na pause parce que mercredi toza kosala te et puis vendredi aussi na toza monter garde awa maintenant le moko mususu toye toza kovanda garde ngai na papa Philippe Biangolo azamu surveiller à Brazzaville papa tuninga enge tate dio nkaleri yeka ngana telinga papa est commis déjà 14h30 to vandi atuni susu enge tate dio nkaleri yeka natali est commis 15h papa telemi à côté na ndako akeko lata bila vert blanc pantalon chemise ya vert tingati photo yo kazakale akeko lata elamba wana maintenant abimi ale biso nyonso biso na sima ye na liboso to bandi ko landa nzelo yo to landi boti to ke esika tribune wana ezali nzete moko ezalaki wana babengaka kombo mumpese ezalaki wana to telemi wana sikasiko ye akomondo tela ndako nzambe atali abeti maboko alobi nani ya kosalela nga sima awa ngaja lungana mokolo na koloba yangoyo mokolo na koloba mungungo na ngai mokili bakoyeba ngai bana tokende na biso ale tobandi kokende tokomi na songe ya ndako ya nzambe kuna ale abeti libaku na kweya bamarshe wana pa alinga kwenda nga na simbi lokolo atuninga nini ngawi papa obeti libaku na zoki nga na biwi poso ka mte longwe eske makilezo bima mingi ngabi te makilezo bima mingi te nazo mona pasi nga me papa musa pesa na nzoto na yo ngala yeba ndeni nini ya bi bon allez toke le comprendre au comprendre le chapitre va pesi papa au comprendre ngo maintenant to bani sika ko mata to ye to komi esika ndako ya communion atali boye to legi ndako ya communion tangu to bandika kana koya mausolée abeti maboko mbala misato makuku mbala misato biso mais papa pa na so sala boy to komi na songe ya mausolée kuna abeti susu biso to compter 6 fois abeni ko pesa biso sikoyo mama kanisi tangu to komi na suka wana mama mwilu na kotite esika kako papa simoki mbango azali abeti boye esali 9 fois allez to biko kita wana ndenge afandaki alakisaki bino nani akocha beton place esplanade oyo tozalaka na tribune kuna voilà nyonso olelaki potopoto na potopoto imbangismo oye sikuna mtu achisaki beton kuna simoki mbangu kianganya wana tako ya papa na komi pembeni tangu to komi awa maintenant mbala moko papa biso to kanisaki ko kota na ndako
pa fandi na mabele to simba bo trop tard o eloko ekotinga na liso nga papa tozalaki koya malemba wa eloko ekoti otango nini ya lobi ya solo eloko ekotinga na liso me yo kosimba nga te engeta pedio zai katola pina mudiso ingeta papa tala na liso ya droite biangolo tala bandiko banga azokoka te ngana bi papa azokoka te bon abi bon yo ibo longola ngabi oui papa sika sikoyo simba ngai maintenant tango na fungulika liso boye na moni lokongo apesi nga mshwar longola tango na longoli makile bimi nga papa makile bimi ache boye ezo bimaka mingi ngabi te muke liso zosalaka pasi nga me papa eza na nzoto na yo alobi na nga likambo eza kosala ngai pasi na kosala na banani nga nalobi me papa me bajeune bazali baza wapi me na Brazzaville bazali me mokolo na koloba mongongo na ngai bakoyeba nga ale atelemi ntango atelemi toke na soirée arekomaki 17h na kati ya soirée alobaki makambo mingi ni mbala liboso papa dia lungana aloba pendant 2 heures aye koloba tata dia ngenga aza koya na shikoti ya bibende bato oyo baza kotosaka te bakozwa shikoti wana bibende wana tobimi tokoti na ndako abi na ngai longola nga chemise nga na bi ni lelo pe na oyokaka ke ya zafre nkolo yesu batiaki likonga batata na bamama atalinga aseki ntango atie maboko boye na longoli chemise awa mwindu na makolo na katikati wana mwindu place baponte ezalaki alati chemise mosusu abityanga couverture atienga couverture tokokutana kaka lobi ntango kobima kanga porte wana na petit musée wana ntango nabimi nake nakangi nake nanga na ngomboki nsuki mpa na kolala tovandi na 2005 je crois naye kokuta baza kotya nsima kuna nga natuni papa sudi nani mutu atindi bino kotya nsima awa papa simuki mbangoki ngani aza na likambo koloba nga me nga pena aza na témoignage esika oyo nakini nake pa toza kolala nake kozwa foto oyo na ye nango nalobi tala foto oyo tala makambo papa dia ngenda alobaki batata na bamama nzoka nde ntango nga nazoloba bongo na nsima na nga papa simuki mbangoki ngani aza atelemaki ni ngai ni bango moto aza komona ye te ntango natomboli foto boye nasilisi koloba mbala moko nayoka kaka papa libre pesa foto wana nabaluka boye ni papa nafukami napesi ye foto abi bomba foto oyo malamu donc foto oyo esali presque 40 ans na biloko oyo alors nabombaka ngo malamu ake ayebisi papa mbenza nayoka communique na ndako ya nzambe nake kozwa foto yango nalakisi papa mbenza alobaka makambo mingi na foto oyo donc papa bamoni pasi mpo na biso makambo eza ebele papa mpo na ntango yango wana me na ngai nalakisa bino susu nani moko témoignage moko na ntango papa dia lungana aye na Brazzaville ayaki na camion na ye pipo moto azalaki komema ngo me ntango tokei na kunzulu pigeon alongo kuna na ndako balalaka aye kokota na se ya camion ya papa na bras oyo babengaka bras ya volant donc avandi wana ntango camion ezokotela bamai pigeon wana aza kaka wana soki tokangami ye pa akangami abandi kobongisa bilamba ti toke kunzulu ti tozongi ti papa dalungana ke na beach atiki ye na beach apres azongi na ye metela ntango papa simuki mbangoki angani aye susu na Brazzaville nayebi te soki le même pigeon ngo aye papa ntango aye liboso na lipeka papa atie mosapi boye pigeon ngo aye kotelema likolo ya mosapi nga
makambo esalamaki na papa dialungana yango wana ntango bazoloba na bino tovandi liboso ya tata nzambe abimisaki basoso oyo ebimaka na le 17 mai 1959 ntango bafungolaki ndako ya nzambe ya boko soso ya pembe na soso ya mwindu ezalaki na liboso bafoto ezali awa boyo balingi lobi na kolakisa bango maintenant papa Simoki Mbangu alobi kiangani alobi papa libre tala basoso no bango wana bamusicien bazali na braza soso yango abandi kote ya bamusicien ti abaluki bato babeti maboko ale basoso yango babungi longo batata na bamama miracle nini tozali koluka susu oyo ya kondima te atikali na ye pasi eleki mingi papa salisa biso totelemi wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa libre na mama libre bokoki kozonga na bino ya solo biso toyokanaki na papa Mfuma Longo papa Simoki Mbangu Kiangani ete okoka koya journée ya lelo mardi opesa biso ba témoignage nyonso wana esengelaki ezala dimanche oya le 28 septembre po yo mtu tolaka témoin oculaire ndenge olobeli yango accident ya papa Mfuma Mbanza kasi tomonaki ete dimanche malamu elobama mardi biso nyonso tokoka kozwa mayele enkolo Yesu papa Dialunga na Kiangani ava atika biso atikaki pouvoir kwa ya nani ani tata molimo santo papa libre alobi na photo wana donc oza riche na bafoto abo lukango kasi bajeune bamona lobi ekokende na imprimer bafoto nyonso wana po ete bakoka koyesa yango monene biso nyonso tobanda kotala na biso soki bato presse soki bakotia yango wapi tokende kotalelaka yango wana volontaire oye Grand Équateur tozali Grand Bandundu tozali Kasai tozali koyoka ba histoire abo yesengo te o mikolo bana bazo kopesa maboko papa Simoki Mbangu Kiangani ba volontaire o to uti bisika la bisika siko papa Dialunga la baki manani bako papa Diangena lobi ete tango papa Diangena koloba mungongo ba volontaire bako mona ba kotonga Yerusalem eza boyete yango biso batu to chaka potopoto na kati na Yerusalem to tika to yoka matei to yoka ni malamu tumipesa na misala ndenge papa Simoki Mbangu Kiangani aza kotinda biso ezali nde plan batikilaki ye paya batata ndenge tolandi papa Mfuma Longo papa dagenda kutima mukolo mususu le 27 avril taka na tribune kuna fopa esalamaka kuna fucking kamba na ibite soki bato wazaka mukolo wana soki bazali fucking kamba banani babimana no tomona bango takalala mukolo wana na papa Mfuma Longo nkamba nyonso nyena na kolingana papa Mfuma Longo alobaki ti bobiki bosali yango epai na ngai bangulia kaka mpona botongi Yerusalem soki esalemaka epai ya papa Dialunga na bipa papa ke soki bolingi koyeba ngai be bobiki mutakalala susi kaka ya botongi Yerusalem oui papa. Merci Mfuma na komba tata mwana pe tata molimo santo. Merci papa na maloba bopesinga ezalaga fête ya mama mouille le 27 avril
ezalaka mokonzi moko ya leta ayaki kombo na bosani papa amati na tribune apesi maloba oyo ayaki nango esili akei tango ekokaki ya papa Fumalongo papa diangenda kuntima tango kaka lingi abanda koloba kaka lokolo eglise ekoti mabaya tribune ezalaki ya mabaya oyo koma tribune ya presse inge etapa tango eglise kaka batu nyonso bazakela papa kwei biso bamusicien tozalaki papa aglisaka te me esalaka libaya faut pas libaya ebukani mais papa lokolo edindaki lisusu te mais libaya ebukani ekiti place wana libulu esalami biso bamusicien tozalaki kote oyo tokomi na leka kuna olobela kuna papa niebeka ya tribune ozalaka kende kuna kasi papa Fumalongo asiliki bango nyonso ba SPC na ba SPC mukolo yenga SPC papa Fumalongo tikolega awo SPC makama banda kala wala no nyonso wala donc banani kaka banani basala balate bangesonie batopia oui papa tamba sali pesa ye micro nakoma tata mwana tata Molimo Santu merci mingi papa na micro bapesi ngai mokolo yango ezalaka fete ya ezalaka inauguration ya mausolée ya mama Mwilo po mausolée wana biso SPC batuzalaka alors inauguration ekosalama le 27 avril maintenant tolongo Kinshasa papa Kolutu na 207 oyo je crois moyo mutaza ko mema ale biso service nyos ko banda ba maître mbungu ba papa ofeso ko donc biso nyos tozaka na biso wana ngai mutu nazaka na volant mena tobani ko ya papa Fumalongo azaka na Jeep Blazer oyo zakuna na muzuri to komi na Kasangulu na descente wana ya station camion moko ya remorque zo mata ale biso zo kita papa Kolutu azalaka liboso papa Fumalongo na sima biso na katikati alo na descente wana remorque zo mata ngai nazo kita boye ale ben sus e bandi ko dépasser e bandi ko doubler remorque donc place ya kokende ezati na monaka donc net mira ya miri liboso ale na kego na droite pine moko juste na bordure penza ya terrasse donc accident liboso wana ti toleki ale papa ko tota ne leki alandisaka mulikofi donc pas que to yebite sokizi putana ngina dekanine alors awa toke inauguration simanango fait to yena tribune tango papa Zuma loba abani ko loba lobi allez le pardon papa le colo ya gauche libaya wana tiaka le colo donc oyo nyos ekiti donc malibaya kusukelawo ati asalaka boy oyo ekiti alors papa donc ndakwa nzambe mobimba nie silence ali papa fuma mbanja alongona na kiti pa vanda abandi ko ya papa ndenge papa leki atalelaka papa fuma mbanja papa zongi alors fils na papa Charles Masamuna bango batu basimbaka papa Charles Masamuna simbi papa fils asimbi kuna ale bamatisi ye bala moko papa Kolutu ye abandi ko lobaka na papa ne faites rien pour papa azako pema penza
na force moko impossible papa Kristo zolo baga wana tubali ko yaboye ale likolo nyoso yindi mbula moko non papa diaye faut rien faire do asala ile ko mokote papa Kristo zolo baga tinzela to yaboye ne faites rien alors tangu to komi na mokoto papa kotaka nda kuteka telemika kawana mvula zo nok sikoyo papa za banda azo nok la mvula biso to kozala wapi donc to linge kawana na banda mvula noki papa Charles Masamuna ayibisi papa filmer papa filmer yoza mwana kene ko bondela papa kotala ndako ti papa filmer ye ali s'il vous plaît papa ala tali le colo. Allez, d'accord, mon fils. Asimina le peka de kokota kota kana ndako. Ezala kande mwana papa. Pisa umususu un peu. Na kombe ya tata mwana po tata Molimo Santo. Zonga na yo basi papa nyebe zonga na yo. Zonga na yo papa. Zonga la kodagara. Papa mukolongo bis tozaki ba flûtiste, tozaki ba encadreur ya ba maman. Ma maman va avoir formation, ça va formation il y a flûte. Tu vois la fête il y a maman Mouilou. Tu me manques que tableau il y a photo, mettre le cas à salaka décoration il y a papa Fumambanza. À salaka on a la photo passeport. Tant que tu as payé cadeau par papa Fumalongo, papa a vu photo. Tant que papa m'a merci papa. Papa Mfumalonga azwi photo papa Mfuambanza azolakisa tango alakisi kote ba mbuta ndunani papa Mfuambanza kote faki to lakina fliki na moi c'est muke kote ya ba tableau bacha isika pemeni na ndako ya shabakwali albi ndunani papa Mfuambanza tango atesi kote dirigeant mazalaki na liboso ya temple tanga pika ka nunan tuka mamu kaka kwa papa tanga zo kotsa lokolo mamu papa boba linga simabi ne me touchez pas mon abala papa ne me touchez pas mamu bisto bangi tuzo ko bangi na ko lela lolo ko ngala monaki na miss na ngala ki témoin tant papa Molongo la seki photo ya papa Mbanza ya wana na tanga ko na tanga dirigeant Alex akaka kuta dirigeant ndina bamoko quoi mais elle va procurer ba mumisa va procurer pona nini papa Fumalonga bana la sababu photo papa Mbanza pona la saki photo papa bon la saki photo ya papa Mbanza wana papa mimi woyebiti na lango bisunga ina limo na ko yebate parce que ngomba nyosto bana ko minimiser papa Mbanza que yeta koki kotonga Yerusalem eza boyete papa voilà botongi kaka Yerusalem tawana papa Mbanza alo baboye donc bazo yokila ete yango photo papa libre yo bimisaki wana koloba eke papa Mbanza tango ayeko ko ya oba ko tongela ngai Mbanza baza wapi na mukolo wana tenge papa lopele yangu po bana ko lakisa photo ndiye papa Mbanza lakisa papa Mbanza merci papa lokola aussi rappelé merci papa libre photo moni yangu merci papa vraiment lelo nazana sengo parce que il faut to lakisa ba jeune yo papa simoki mbanka ngani nzamba yebisa ngaboye te ya ba jeune mais pona ko tsabango baza pasi lelo oyo ba jeune papa photo oyo tozalaki na papa Simoki Mbangu kiangani na Fokker 27 tozako kende na Pointe Noire na 2002 tango yaki na Brazzaville na décembre tokoti na Fokker tango to démarrer papa atuni papa libre ngana na laki simana yeyo atuni papa libre awa tokomi wapi ngana fungoli rido na talaboye kinkala na lobi na ye papa awa tokomi na kinkala na molimo
akiti apanzi baninja oyo bazalaki na kinkala na minduli. Tangu tokomi na Pointe Noire, avant tokoma Pointe Noire atuninga papa libre, est-ce que Pointe Noire pe akoyamba ngai ndenge bayambinga na Brazza nga nalobi papa tokotala kaka na bondeli ya pilote mema avion ata côté ya la mer comme ça tango kotia boye biso tomoni tango totia boye nga nalobi papa tala bana na yo. Bon makambo mosusu alobaki wana eza na nzoto na nga yango wana bafoto oyo tokendeki na Fokker mpona kolakisa bonene ya papa naza kolakisa bango batémoignage ya vrai ya FIFA parce que tant tozolobaka na monoko nazocroire te oyo ya kati ya mosole yango oyo ye yafukami na papa ja lungana yango wana papa na kopesa yango pour que lobi basala yango ya minene comme ça baarchive mosusu tokontinue kobomba mpona koteya papa bafoto eza ebele na oyo ya ordination c'est-à-dire ebele même oyo papa Simoki Mbangu ngani aza kosala makamsi na Brazzaville moni yango wana bandeko na ngai tondima ndenge baza koteya biso nzambe afandi wana azalaka na orgueil te wuta na yebulaki yebu mwana na ye aza na orgueil te ti lelo oyo mais tango tokendeki na tadi alobi na nga papa libre nga nazomona lokolo pasi nga papa kaka mwa marche tosali abi nkuba oyo nazwaki na 1921 yango wana omonaka nga natambulaka boye bomonaka ye no atambulaka boye no ekasi donc aza mutu ya 51 te aza mutu ya 1887 kimangiso ye miye batate na bamama soko tosengi kaka likambo sikoyo esika vandi wana kokobongisa yango papa na telemi nanu wana. Merci tosepeli mingi lokola batémoin bozali mpenza tosepeli mpenza mingi okobombaka makambo okoki kozonga na bino. Merci papa. Papa Simoki Mbangu Kiangani oye. Papa Simoki Mbangu Kiangani oye. Papa Simoki Mbangu Kiangani oye. Kusimba kumeka adikele totinda